natika misala mabe nakoma pe mutu kwa batu nyonso po nazali sirène awumeli temps ebele kobota ezali te nde mama akenai komona bongo banganga nde bapesaki ye ngai nautaki na kati ya mai mais eloko oyo tozalaki oremarke ezalaki kaka attirance bisika nyonso soki totambola na mama il faut tomonaka bato baya bapesanga bonheur bakabelaka nga njoka nde ezalaki mingi bato baza na basini oyo biso mpe toza nango moninga na nzela bayebi ke oyo mokonzi na biso. Donc déjà na ba âge wana ya muke, il y avait déjà des gens au baza koya pembeni na yo na ba éloge bazo reconnaître oyo zalaki spirituellement. Oui. Et après na yaki kokola na pusani makambo mingi yo kubana vraiment na âge ya 14 ans. Nde bisika vraiment na komi ko manifester misala na ngai. Bana sika nga moko na ndenge na nga pe na bomoto bwena yako yeba ki naza mwasi ya mai. Tant on a komi na âge ya 17 ans na ki sirène na ngai na ye komi kotisa na prostitution na domina ba papa wana nyonso na benda bango bozwi na bango na mema na mai bomoni na quartier mikolo wana autorité moko akomi okita seka yo olukanga nalatiaki bafini nyonso aveni molili maske bamona bango te apanga mais na ye kosalasala yango su mingi makasi na babar na ba boîte de nuit na ba hôtel na ovanda kimia ta mususu omona na baluka pe njinji. Oh oui baluki njinji na baluki njinji mutaome na masanga na ye bato bazaka distrait na koti na kacha mulangi soki babomio na kacha mulangi wana bon ezaka ba risque ya métier mais na puissance on aza nango na ndimite ke balinga ba bomanga ba milimo ba accident surtout soto wana posa makila mikolo wana tokoseme ba accident mingi na ba carrefour nga na moni bongo na okukate mama kosambelaka na ye ko éliminer mama ndenge nini mama po déjà mama koma ikosambela zaki protéger na zaki okukate ende mukolo moko mama ye kolamba biloko ngai na monde ténèbres bapesa nga poison boni nde na butu ba yeko couronner ngai ba yeko couronner yo po bomi mama na longwe na grade na zalaki na komi na grade à likolo na komi lokola reine so na bimina mwa mobali na okosa ka na koexige ka bébé la ta préservatif ta mobali olata préservatif ta ko éjaculer nga na récupérer ba sperme wana toki osale lango mobali pe oyeba ta pesi o confiance olongoli so olongoli na kenango na kange yango l'état ya kanisinga na osukola njoka nga na osala ba cérémonie na bengi ba esprit ba ye ba zwi yango ba kena. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans Mbote balandi nyonso ya Shebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble, chaîne Oekokaina yo, chaîne Oekokaina ngai, mbote na bino nyonso, mbote bandeko nyonso oyo bolingaka émission ya derrière le masque. Émission oyo ezalaka wana pona kopesa bino esengo, émission oyo ezalaka wana pona kozongisa bino na relation na Nzambe, émission oyo ezalaka wana pona kotalisa bino ba mabe oyo ezalaka derrière bateau. Yango moni tolobi derrière le masque. Derrière le masque, pourquoi? Parce que na vie na biso tozana ba vie cachée oyo tout ça là ba mabe belo tout ça là oyo mokiliti lelo yebina noté oyo bato mosusu bazali toujours na ko continuer na mabe wana. Mais à travers cette émission, ezali émission oya ko kozongisa bato oya ko fongola bato misu à comprendre mabe oyo nazali nango lelo lobi na sala yango te. Mabe oyo nazali ko sala lobi, pourquoi pas na tika yango pour que na continuer na vie mosusu na luka Jésus-Christ de Nazareth azala lokola mobiki sinangai yango tolobi derrière le masque. Merci na bandeko nyonso oyo bazali derrière la caméra na moni bongo Israël Monjoa na régie finale puis na réalisation na moni bongo Glovel Gamanda na moni bongo assistance ya
et ya maman na biso kombo na baki bopesa ka kombo na moni bongo derrière la caméra encore j'espère kachama moi si moko na kati ya mibali lolo bakomi mibali bakomi basi mibale na pesi bino merci wana bazali ba héros dans l'ombre na biso oyo basala ka kepo image ezala vraiment kitoko na bosanité Deo Gracias o azali bongo na régie finale ya TNT na biso merci na ba ndeko nyonso oyo bolinga ko soutenir émission oyo pe bo soutenir kana bana na biso ya bitike na orphelinat Bravo Jésus bo continuer toujours ko soutenir bango Nzambe wana akozanga te ko pambola bino na bosanité ba bi merci un grand merci na notre boss Chic Monde Chic Mukadi o apesinga opportunité lelo na zala lwa présentateur ya émission ya lelo derrière le masque merci munene na o azali bongo sponsor numéro 1 ya chaîne oyo chez Biso Télévision pas azali sponsor numéro 1 ya Papa Zara o azali bongo sponsor numéro 1 ya émission oyo derrière le masque ezali bongo Jésus Christ de Nazareth o wapi apesi pema apesi santé apesi longévité apesi nyonso pe kimia oyo toza nango soki ye te mosusu azali te nga nabengaka ye bongo maestro nga nabengaka ye bongo ye nde azali grand prêtre ya baprêtre nyonso oyo asali biso lelo tozala nazanga moko te na plateau na biso ya derrière le masque nazali na ndeko mwasi moko owapi aye kosolola na biso concernant makambo oyo abombi tamolai kasi lelo ase décidé abimisa yango mbote ndeko mbote Papa Zara namoni yo oye lelo na plateau na biso ya derrière le masque nini ememi yo awa eloko ememinga awa na derrière le masque ezali po nazali sirène na ye pembeni na bino etanke basala ya Nzambe po na luka délivrance pe na ye ko dénoncer misala na nga mabe o nasalaki maman oza sûr que oza sirène na yebisi o nazali. Alors, misala nini oyo sali en tant que sirène oyo zala kito oyo zali siko parce que oyo ko luka délivrance c'est pas na biso misala nini oyo sali déjà na ndenge oyo zala ki sirène nakobanda na kobotama na ngai po na botama nazali muto mama na nga azwaki libala aumeli temps ebele kobota ezali te nde mama akenai komona bongo banganga nde bapesaki ye ngai na utaki na kati ya mai. C'est là maman. Maman na yo azalaki na libala. Il sali que azozo a mwana te. Nde ake komona banganga. Nde ba pesi yo. Bon comment yo yebi ke uzalaki mama kende ko luko pa banganga. Lisolo eza mulai tokokoma na point wana ndenge nini na yebi. Na obanda pona expliquer bandeko nyonso ba olanda biso. Si. Ba comprendre malamu. Tangu nazalaki na mwana muke na baaja ba 7 ans, 8 ans, 9 ans, tangu nazokola vike nazalaki sirène o mama yebite wana ngai moko pe nazalaki na one conscience na yebaki te mais loko o tozalaki o remarquer ezalaki kaka attirance. OK. Nazalaki na attirance makasi na bomwana nanga kobanda kibebe nanga ti na komi na baaja ba 8 ans bisika na soki to tambola na mama il faut tout le monde batu baya bapesa nga bonheur bakabela kanga na to ebaki na nute nazalaki kokanisa batu balingi nga na bolingo kaka lokwa nazalaki mwana muke kitoko pembe. Okay. Njoka nde ezalaki mingi bato bazana basini o biso be toza nango. Okay. Soki bamoni nga na nzela bayebike o mukonzi na biso. Okay. Oyo mwana na biso nde bazalaki koya kopesa nga ba cadeau kosala nga ba makambo malamu. Mais wana nga pe ignorance na ebaki na noté. Oh, c'est là maman. Donc déjà na ba âge wana muke, il y avait déjà des gens au bazako ya pembeni na yo na ba éloge, bazo reconnaître oyo zalaki spirituellement. Oui, bato ya monde na biso. Ya monde na bino. OK, donc déjà ba identifier ki yo. Oui, po mutu nyonso o azaka na monde wana azaka na elembo. OK. Po bino miso bomote komona te. Kasi bato baza misu ndenge to ba misu minei bakomona na bato pe baza misu molimo nzamba sala grâce pe bakoyeba. OK. Avancer et après na yaki kokola na pusani makambo mingi ekubana vraiment na âge ya 14 ans. Nde bisika vraiment na komi ko manifester misala na ngai. OK. Wana nalara na butu na monike bayebisi ngata na ya mission ekoki. Pour moi na nyonso abota makandoki to abota mi sirène
ezalaka na temps obayebisaka ye kobanda mission. Nde wana esika nga moko na ndenge na nga mpe na bomoto boye naye koyebaki naza mwasi ya mai. Babengaka bango mingi basi ya mai. Nde naye koyebaki naza mwasi ya mai. Nakomeka kobeta pe mwasi ete na baparent oyo baolanda biso. Bana na bino ntango bakendaka baklasse esengi botikaka bango na maboko ya Nzambe. Mpo na nga nasali mabe mingi na bana klasse na biso. Nasali mabe mingi. Eloko na osenga Nzambe alimbisa nga. Poka eza pasi moye na tanga pe bakoma bandeko nasala mabe abisa te. Kotanga bakombo te pour ne pas eleze bandeko mosusu bazotala ebebisa pe vie ya bato mosusu te senini obomba bakombo. Na banaka nazonga mwa mokene lokolobi ntango ozalaki na bana klasi obebisi pe bana ebele ya klasi ya baninga na yo. Ozalaki kobebisa ngo comment? Na nzela biloko mingi ya kolia nde toyaka nango na klase. Mama apesaka mwana na yo eloko ya kolia amemaka na klase. Pese ezalaki na baninga mosusu ayaka na eloko te. Ngai lokola na monde na nga ki sirène bayeba ke fona bebisaka bato omona na okeye na toilette na koinvoke mbongo ebimi na osomba biloko ebele ntango na koya na école mwana oyo namoni aza na eloko te na kopesa ye baninga mpe mosusu ata aza na eloko na oyesa bango tosangisa ntango tosangisa wana nga na kozwa oyo anga mabe na injecte yango deja bapouvoir ya mabe soki moninga ali yango mingi napesa bango misala ya ba sorcellerie na butu omona ka mwana na yo ana ndako azongi akomi bateti ba caractère moko njoka na si na bebisie na pesie misala mabe na komisie muto amemela biso ba charge na monde na biso ya ténèbres na sa mai. Et ba mama mingi bopesa bana bino biloka kolia te po ba kende classe za mabe po mwana ko kolia eloko oyo ezaki destiné na yete mais ba parents o pe ba sambelaka ba protéger bana ba na makila ezalaki nyonso so na ngina sala mwana ba mabe il faut na mona elengwa liboko moko et empêcher ngai vu que naza suna posa o demeurer na vie ote yango na ye awa na derrière les masques na ekoyambola. Alors maman, qu'est-ce qui a fait vraiment pour Lelo Oya Awawa? Quelles sont les pratiques? Oui, wane zalaki tango zalaki encore na âge ya moke, mais tango okoli okomi nengo okomi mama ba pratique nini oyo sali Lelo o décidé o baye ko sala ba vie wana? Tango na komi na âge ya 17 ans na ki sirène na ngai na ye komi kotisa na prostitution. Na mikoti ko sala kibundumba. Na koti na prostitution ba papa nyonso ya veni na biso ba o bazaki na bambongo na viser bango vu que na yaki sirène na puissance de domination. Naza su na kitoko avant normal na ebite moninga avant na lata masque moninga. Naza su na kitoko avant normal kitoko amai na domina ba papa na nyonso. Na benda bango bozu na bango na mema na mai. Na veni na zaki ovanda na lataki ba fini on soit venu molili masque ba mona bango te apanga bomoni na quartier mikolo na autorité moko comme okita seka yo lukanga mais na yeko sala sala ngo su mingi makasi na ba bar na ba boîte de nuit na ba hôtel et puis na ba Carrefour. Nde bisika na opérer mingi wana eko opérer comment na ndeti to bandino na ba bar na ba boîte de nuit bona coopérer ndengeni quelles sont les pratiques bona ko sala nini na baba nazalaki coopérer soki na koti na bar na ovanda kimia ta mususu omona na baluka pe njinji baluki njinji na baluki njinji mutaome na masanga na ye bato bazaka distrait na koti na kacha mulangi omona na sali misana na nga na tiki ba semence na nga mabe na kacha mulangi ana moto wana tanga omela nga na récupérer onyoso eza ye et puis soki babomio na kacha mulangi wana bon ezaka ba risque ya métier mais na puissance na za nango na ndimite ke balinga ba bomanga. Et puis musu soki bande ko bake ko se soulager nga na récupérer ba masuba wana na ke ko salela ngo ba misana biso na ko récupérer ngo te batu ba otuna muta osuba na wese mona ko récupérer voilà il faut na ko récupérer ngo na sens que tant moto akota osuba nga na za déjà wana nga na za invisible yo komona nga te na sina tie bokal na biso akindoki tango yo suba okanise kota na toilette ndoke yo kota na bokal wana
na kotelema wana so nazalaki ata na mission ya kozwa 100 âmes to 50 âmes na hotelema wana tina okokisa na bimi na kei et na ba boîte de nuit mingi na opéra na système ezaka bandeko mususu bayaka na boîte de nuit oye kosuba surtout bandeko basi aza na sanza akeye kosuba apangusi na papier mouchoir abaki na toilette nga na ko récupérer ba papier wana nyonso po ndenge tozalaka boye moto ayebi nzambe akozala na esika ba boîte te esika ya boîte ezali bisika bato baa na kati ya ignorance nga lelo lokwa na ye awa na posa na bongola na nga motema natika na nga nyonso yango na obenda bandeko mpe matoi oyo bamesana kokota ba boîte surtout bandeko basi botika po toopera kuna makasi bapapier mouchoir wana tozwaka yango tomemaka yango na monde ténèbre tosala yango misala ebele misu to ko freiner soka zaki na vie na ye ya bien to bebisi vie na ye musu to chesu molimo akindumba makasi misu pe to komisa ba ba sirène kande tozi motoki na ba Carrefour to yaka pona koloka kucha milimo mabe ba milimo ba accident surtout so to na posa makila mikolana to ko seme ba accident mingi na ba Carrefour surtout mingi na bisiko ezaka ba sensiniki wana tout ça la misala makasi mais na continuer na ndenga histoire nanga et tangu na bani pena ko pratiquer misala nanga wana makasi maman aboti ngai tellement yebi ki azwa kinga bisika mabe mama wana akomi okendo luka ba prière kena sambela pona ye ayebi ke ta musumu wana nga na njela ya losambo akobika tant maman akomi kosambela ekomi ko empêcher nga kosala misa ngai nde na monde ténèbre ba ekoyebisa nga éliminer maman na yo ngai pe na tunaki bana biso na éliminer maman na nga bosalela nga nini babi yo zela komona po yende aza kopekisa biso to sala moto ba prière na ye ezo empêcher biso nde nga na moni bongo na okukate mama kosambelaka na ye ko éliminer mama pena na elimina ye pona ndenga molimo na kokaki te na elimina ye na ndenga bomoto ndenge nini po déjà mama akoma ikosambela azalaki protéger nazalaki okukate nde mokolo moko mama ye kolamba biloko ngai na monde ténèbre bapesa ye nga poison babiloko lokoki na butu te elimine na ndenge ya moi nde na ye kozwa poison na tiela ye mama na biloko mama liaki akufaka en tout cas bandeko balandi eza pasi komona lisolo ya ndenge oyo ndeko amemeli biso nangi nazwa mwa ta moke ya koloba na bandeko bamama bapapa mwasi kozanga kobota ezali synonyme te ke azali kisita akoki kozala pe na retard ya kobota bose confier vie na bino mobimba epanza parce que nzambe nde moto apesaka bana tala lokwa lolingi ya mama akei akufi boye sans le savoir po akendaki koluka mwana na banganga lelo yo mpo oza na kawana yo mpo oza na etape wana bazo maltraité na bafamille ya bokilo bazo maltraité na bafamille ya mobali mpo kozobota te ndeko na ngai nayebisi yo nzela ya malamu ya kokima ezali kaka nzela ya nzambe eza nzela mosusu te ni na banganga mpo nganga kopesa yo na droite yebake akorécupérer na gauche akopesa yo na gauche yebaka akorécupérer na droite tala mama na biso ye moko lisusu ememi ye na liwa lelo mama na biso aza te mpo na nini alukaki kobota bozwi ya mokili ce sont des choses passagères liloba na nzambe nde ekotikala seko na seko nyonso wana ekoleka nango tala likoya koleka kobota azala na vie ya malamu mobali alinga ye azala na mobali me mobali ye wana atikali ye mama na biso akei mwana lelo aza na kati ya bapratike ya mabe mama bolakisa bana nzela ya nzambe bolakisa bana nzela ya nzambe pour esunga bango lobi na bango mama continue ntango nabomi ye nde na butu baye kokurone ngai baye kokurone yo mpo obomi mama nalongwe na grade oyo nazalaki nakomi na grade ya likolo nakomi lokola reine ndenge bagumbamelaka bato na butu ngai nde bakomi kogumbamela mpona oyo azalaki wana amataki sous grade makasi na ndenge atindaki biso toya na bamakila ebele ye amataki makasi ndenge nazwaki place na ye nde na continue kosala nabebisi vie ya bana mibali ebele so nabimi na mwa mobali
na okosa kaka na koexige ka bébé elata préservatif ta mobali akolata préservatif ntango akoéjacule nga na récupéré basiperme wana toki osalela yango zela nanu mama eloko wana etikenga mingi bandeko balandi botuna te papa Zara olingi kaka likambo ya préservatif ndenge nini mama ntango oexige mobali azala na préservatif mobali yango mpe c'est sûr ntango azobima na mwasi azobima na yo atie préservatif parce que préservatif yango yo kolongola ye moko pour que okende nango to ozalaka ndenge nini parce que cadre ka ya bolingo te nde mobali atikeli yo oflatte intimité oflatte ka bébé tu es fatigué tikanga na longola na ki obwaka na toilette na sukola pe po topema mobali mpe oyeba ta pesi yo confiance olongoli so olongoli nakie nango nakange yango leta ya kanisinga na osukola njokanga na osala bacérémonie nabengi baesprit baye bazwi yango bakena Jésus Christ de Nazareth. À part ça nakovanda mpe ta mosu na bamoi boye nabi mingi nake komela makila ya bana mike bamama bobatela bana mike ya bamaternelle bobatela bango nakomona mpe mwana moko boye nasepeli na kabele jouer Maman, tika non ko fina misa pona ni ko fina loba. Ko sala biloko wana te s'il vous plaît. Jouer. So na kabeli. Maman zela non s'il vous plaît fongola maboko na yo. Banga te na hotel. Ko sala biloko wana ko sala wana. Awa na epona bika. Yango na lokolo yepo bika awo ko bika me fongola maboko na yo. Awa na epona bika. Na ko kabela ba mike ba jouer. So na pesi bango ba jouer mwana az esprit faible na récupérer au mona ka mwana zala ki ne bien salika fièvre azuye. Bobatela bana baliwe belezo kote bato na ba famille okomona ba famille bobebani bopotani eza kota papa kota mama njoka eza bino te ya balekinzela papa na sali mabe mingi so na ndimi ko ya derrière les masques po na ndimi na tika nazala nga pe kutu prête ata na longola masque na nga bato bamona nga te zela pona kubatela pe image ozana bandeko baninga o peta mususu bayebi kowele na nti mama siko tango sali biloko wana nyonso est-ce que olembi kotika pona monde na bino kuna bazotia pression ya eloko moko to qu'est-ce qui a fait vraiment yo ba o se décider lelo otika na bopete bongo ndingo za bongani nanu te siko eloko ni nango esali ke yo otika mbala moko soki esali ke na tika boye ezali parce que na ke na iko attaquer mosala nzambe moko boye ya munene ka ya mboko nakena ko attaquer mais azape musala nzambe na bino bravo Jésus nakena ko attaquer na ngaki na séduire ye pour na ko isaye mais tant on ayaki en tout cas nakutake na moto makasi nakutake na moto nakutake ebeta kinga depuis ebetanga wana ti lelo nakokasuko kino bimate pona sa misala na biso même kuna ba o téléphoner nga ba obenga nga na omona na te na okokate yango na lobaki kokene komeka ezalaki peut-être idée onzamba tindaki ponga na bongwana depuis na salaki yango na okokasuko sa misala mabete yango na ye na nzela na bino nzamba yokela ngai mawa nzambe yokela mawa mama akulembanga te na mituna osali makambo wana ya mabe ebele mingi na monde na bino quels sont les résultats oyo o gagné en faisant toutes ces choses au salaki tu étais reine au pesi ba sacrifice au baby si ba accident makambotu mena bo moto boy nini oyo gagné to na botu nini oyo gagné à part couronnement ne ba mamatisa ki reine o gagné nini na bo moto boy na gagné le côté mais na ndenge ya butu na gagné makambo ebele na ndenge ya butu na za ba mbongo ebele na ba immeuble na ndenge ya mutu na za na butu na za ba mituka ebele nazana ba entreprise na ndenga butu yango moni etalisinga ezaka lokuta po na ndenga moyo ozana eloko te me na butu oza mukonzi munene nde na ndenge na iko atake musala nzambe wana retour ezongelinga nazwi mokano ya kobongwana nazwi mokano ya kobongwana merci mama na koloba na yo courage parce que ndenge balobaka 99 jours ezalaka pona moyini satana kasi mukolo moko ezalaka pona ye moko mukolo mokili parce que tant 7e trompette ebetaki balobi bato nyonso babukaki mabongo na se parce que bokonzi ya kolo na biso ezongaki na maboko na ye
o lelo peso ki oye na makolono kat nesika oyo oye kozongisa bokonzi oyo nyonso salaki oyo kozongisa ngo epa yankolo na bango o azali bongo créateur notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Na kopesa yo courage nzambe wana oyo se confie na ye akosala et puis akobikisa yo na oyo nyonso ekomeli yo. Nangi na loba boye na bandeko na biso vraiment eza pasi na sala moi synthèse muke na oyo ndeko na biso awuti koloba a na bandeko oyo baye kokuta biso na katikati. Ndeko na biso ya mwasi azalai mwana oyo abotami na famille ndenge ezalaka e bongo mama na ye azalaki mwasi ya libala oyo papa na ye abalaki mais bazalaki na difficulté ya kobota isali mikolo ebele papa alembi nazali na posa ya mwana nazali na posa ya mwana or papa pe na mwasi na ye mosusu azalaki deja na bana pe ndenge ndeko na biso a expliquaki biso na bureau e kosala ya bandeko ya mobali bazoya kofinga koloba kisita mwana na biso abali yo ozolia mbongo ozopesa biso kokote balobi tellement ebele mama asukaki motema esukaki alobi te cette fois-ci naluka napesa esengo na libala na ngai mpe napesa esengo na famille ya mobali na ngai nde azwaki likanisi ya kokende koluka komona banganga komona bato ya kisi bato ya soloka pour bapesa ye bongo mwana bandeko balandi mwana balukaka epai ya nzambe balukaka na bato ya soloka te mwana balukaka epai ya nzambe balukaka na bato ya kisi te na banganga te mwana balukaka epai ya nzambe parce que ye moko nde apesaka soki totali bongo na makomi ata Abraham oyo azali bongo père de la foi ya biso koko na biso oyo biso nyonso tolanda tomoni ntina age Sarah akomaki nango ya 90 ans ayaki kozwa mwana e mpona kolobaki na ntango wana mpe bato ya soloka bazalaki plutôt bato ya kisi mpe bazalaki mais ndeko na biso Abraham to koko na biso Abraham ase confiaki na nzambe na ye ti jusqu'alors Sarah mwasi na ye ayaki kozwa mwana oyo tobengi Isaac et puis bazalaki na esengo na foyer na bango oyo yo mpe lelo ndeko oyo ozotala ngai koluka mwana esika moko te c'est confié na nzambe wana mitala mpe nzela na yo pourquoi nzambe azopesa nga mwana te na temps oyo quels sont les liens oyo nazali nango na nzambe nanga pour que lelo nazwa mwana mingi mpe nzambe azolinga kopesa bino nano bana te parce que temps oyo nanu bozoyeba kobatela bana te nzambe alingi aprépare nzela na yo e ekoma na moment opportun ayeba kopesa yo mwana pour que obatela ye malamu nde mama na biso akendaki azwi mwana oyo mwana ngo awutaki na nzela ya mai basali ba cérémonie batie ye mwana na libumu voilà mwana abotami akomi oyo azali lelo sirène abebisi via bateau na 13 ans déjà na 14 ans plutôt abandaki déjà ko initier na bandeko na ye na kati na école ko bebisa abebisi bana ebele na école baninga ebele ya bebisi et lorsque akomi na âge ya 17 ans nde c'est là où abandaki ko opérer mission au batindaki na mokili on a ndenge mama citele biso mission batindaki na mokili bapesaki ye 3 places 3 lieux où ezali ba lieux stratégiques au bato nyonso bakenda kusangana alobi boîte de nuit, bar, terrasse, salle de fête et puis na hôtel. Bisika o wapi azali ko kende ko opérer mission na ye ko sala misala na ye ya soloka ya butu pour que a gagner ba ame ya bana na nzambe abebisa bango bakene na kaya satana to na kaya diabolo. Akokota na kati ya bar bandeko nyonso bo milaka masanga na tango tombolaka bouteille omonaka ekomaka 0 nyonso zo sala pamba one wana ezokende na kati ya wese na kati ya urinoir parce que tango komela okokende kaka kosuba eza na ndeko moko alobaka lobi masanga basala ndenge nini nazomela yo na munoko ozoya na mutumbu ozokobimela na se po nini basala obongo tango bokomela bongo okina wese osubi ye na molimo aye na récipient moko yo zomona te yo zosuba ozokanisa masuba ezokita na se ezokende masuba na yo ezotikala na récipient wana azomema bango na mondo na bango esika wapi bazosala misala na bango yo ndeko mutomelaka masanga yo ndeko mutu ozotala biso pe lelo ozana ndeko moko amilaka masanga e atikaka te milango ekoma lokola kazaka alata na nzoto elingaka kolongwa te yebango ete ezali na milimo oyo deja na bato ya monde ténèbre ici bazwa molimo na ye ekoma quelque part ye batiki ye pumbulu poso ya pamba amelaka kaka komelaka alangaka kolangaka kaka pamba bongo bino pe bandeko oyo bokendaka mingi kosalela ba papier mouchoir ndeko mwasi ozali na ba période na yo ozali na moment na yo ya makila osaleli papier mouchoir to saleli ba lingette ba bloco o bino basi bo salela na se o boaki yango n'importe où
tala ndeko mwasi aye kofongola biso lelo misu boyeba ke biloko na biso bozwaka yango to botumba yango ke bobwaka na bapoubele bango mpe bakendaka kosiege na bapoubele ntango kobwaka bango bazwi yango bake basaleli yango makambo bakoki kosalela okomona vi na yo ezotambola te mabota ekangami makambo ebele ekangami ozokanisa bandoki ya famille bandoki ya famille te tala esika nini oyo obwakaki makambo ozalaki kosalela mpona intimité na yo bino mpe bandeko oyo bokendaka kokota bahotel mwasi asengi yo alobi tobima na préservatif nga na koloba na bandeko na nga mibali kopesa te ata bolingo yango eleki yo ndenge nini kopesa te zwa yango yo moko kende kobwaka yango kopesa mwasi te jusqu'alors okoyeba vraie identité na ye soki azali ya solo mwasi na yo to azali mwana oyo azali mwana na nzambe jamais koexige obobima na préservatif akolinga te epi soki alingi bota mosusu mpona komibatela tanto zemi tanto likambo moko songolo akolinga mpe te ye akende nango akoyebisa yo sheri yo moko zwa akende kobwaka bozala prudent parce que mokili esi ebebi tala ndeko na biso ndenge abebisi bato omonaka okendaka hotel nabwakaki na etosalaki na biso na préservatif natutaki nzoto na ye te mbe kasi bongo semence na yo etikalaki na kati ya préservatif wana oyebi esika ekendaki bakomisaki yango déjà na monde na ténèbre bazwi étoile na yo basali oyo bakoki kosala okolela lelo ozobota te okolela lelo mpona nini ngai misala ezotambola te okolela lelo mpona nini ngai mosala bazwaka ngai te mpona nini ngai bokauka ekoti na maboko mbongo ezomonana te moto oyo obimaki na ye azwaki semence na yo akendaki nango na monde ya ténèbre bozwa mayele bandeko na nga lelo lelo oyo ndeko ase décidé atika parce que alobi mosala yango nazali kosala na butu naza na ba million naza riche na butu parce que nazali reine et boye ete ndeko na biso aza awa aza reine na monde na bango kasi na bomoto boye aza na eloko te na bomoto boye kibondumba ezali ye bino mpe bandeko bobimaki na ye boyebi te toboyi kolongola ye masque wana proke okomona mpe ke yo mpe ozali na kati ya bato bomona yo mpe ozali nde toboyi na biso kolongola ye masque parce que esika bozali bokoya kokwea batension soki oza na motema te kopike crise mpo okufi kaka pamba bongo tobateli mpe bomoi na yo luka nzambe luka solution epa nzambe wana nzambe akopesa yo kimia mpe akopesa yo bomoi bwa seko bino bandeko bozali na kati ya makambo oyo botika ndeko lelo azwi décision atika mosala oyo tokosunga ye na bapriere merci ndeko lokolo ye awa ngai papa Zara Kapita nakosambelila yo te kasi tokobima ya des serviteurs de Dieu oyo bazalaka awa na Bravo Jésus nde tokosala service wana bakosambela oyeba ete ndenge ozwi décision ya kotika makambo oyo tika yango mpo na libela kotika kaka te po omoni ke na bomoto boye ozali na eloko te yango na tika tika mpo na libela epi nzambe wana akozala mosungi na yo mpo na libela oyamba Jésus Christ de Nazareth azala mobikisi na yo azala pe mosungi na yo po te vi na yo etambola na ndenge esengeli merci bandeko nyonso bozali kotala biso merci ba abonné nyonso ya chez biso télévision la chaîne qui vous ressemble merci Nabino merci encore une fois l'assistance ya Glovel Gamanda o azalaki wana lokola réalisateur merci na ndeko j'espère kachama o azalaki bongo na sima ya bilili na sima ya caméra na deuxième caméra na biso ezali tozali susu na caméra woman oyo tozi mikolo na kombo ya mama Ariel voilà mama Ariel o mwasi ya pembe azali bongo derrière la caméra yem tazali ko assurer image ezala kitoko bomona papa Zara Kapita kitoko bina bilili na bino ezali grâce na ye na régie finale kuna tomoni Monjo tomoni Israël Monjo kombolinge kima tomoni Israël Monjo na régie finale et puis tobosanité ndeko Deo Gracias pe tobosanité na bosanité assistance lisusu ya Fabrice Mouyi notre journaliste ya journal na Chebiso télévision bo continuer toujours ko aimer ba vidéo bo continuer toujours ko partager ba vidéo et puis bobo sanate ya notification wana bo clocher yango pour que bo rataka ba vidéo ya sikate dès que zokota bo zalaka na mbala moko à la page lokola bandeko nyonso. Quant à moi je dis un grand merci na bandeko nyonso batali biso na lobiso sous merci munene na notre sponsor officiel Jésus Christ de Nazareth o ya pesi biso pe ma papesi kimia tokutani bongo mbala sima pona mikolo ekoya.
Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.